merci na bandeko nyonso bozolanda nde na msa mnoka ke matika songo place azali c'est que solo ezali problème ezali. Je viens finir quelque chose qui se passe ici où il y a Chaka Congo na frère na biso wa kufaki où ezoloba matro asali be émission belé mais les longs na aussi sango parce que bato balobi belé Chaka Congo contre Alvin, Chaka Congo contre Tracy, Chaka Congo contre Yvonne, mais on va le savoir nous tous aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Parce que Chaka P azolo bato to ebité ma ramener azolo bela. Il y a solo to lokuta trouvé ba ngana bino merci na bandeko nyoso botala ngai. Merci na ban partout dans le monde entier. Cleboa.com nde na solo na bino matika songo bel et bien na kati ya Cleboa bapel na bino wana bo temporiser nanu po nazana no kuna ezanda kuna ngai na kosilela kaka wana na kokendele pe kaka kuna quoi. Donc merci na de la nation l'homme invisible, merci na Pichu Mangaya la femme qui fait la femme, moi sur la moi si Zampembe, cela veut dire que ce talier misunae ezoloba mambebele puis sans oublier mon pote personnel Papi Games Natalio Awa, Natalio Boy. Na préféré Natalo na katikati parce que yonangai très digneuse à la raté quoi. Merci na Merim Baté, merci derrière la caméra c'est Freddy Akimbe, merci na Gypsy Matai, merci na Papi Kabakiriko boss de boss. Mais on va le savoir nous tous ngai na binom Chaka Congo boyebi artiste à danger ou bat bazo betela ngo pe batolo trop artiste à danger ou bat babanda ngo zanga na Chaka Congo lelo to yeba to betali solo nango normalité ndenge ezala cela veut dire que baolia baomela baosepela na sima nango ba remercier Nzambe tala ndenge bali mtu anga nde babosala mukila bazulu fotika na bango picho pacha sotali konko na Norvège totali sa mokili vers Kasangulu tolika. Et c'est déjà Chaka Congo qui arrive oyo to betali solo na elelo bandeko nyonso bazolanda biso ser nanga Mimi Kija motema ya papa Jean-Claude velanga Chaka Congo na landi yo quoi mati problème belé et yo ma to vanda na biso voilà ozamuta ba problème bato bazolo ba tellement belé Mimi Kija motema ya Jean-Claude na Allemagne on a peu sur de place aux alliés et tu sais que je t'aime beaucoup babi libala yangwana ba onyoso bakanta ke Mimi Kija akokabana jona ebo kosi na binopo matika songo nde azala rawana quoi ve Chaka Congo boni bon écoutez ça homme de veillard tous préparé à l'occasion 55e anniversaire en Boka na biso tous honorer ba personne 3e âge témoin d'indépendance par ba kokolo bizalawa et vous allez na gare centrale na et bien pas de l'indépendance non et ça va le 23 au 30 juin yango moni tous préparé déjà da bila dans la carte kuna ba yango tous ko préparer pour tous ça permettre ya ba kokura biso hein vraiment que biso sous lobby to ko zananda ko Ozalanda ko homme de vieillard bango pe barozala bolugra bango place ça n'est pas du cœur bon bien comme on a benga yo parce que mon biso mutu esala ka parce que ngo kanza wana bilo mike non à sans danger ça ba misale belé ça va projet belé on prend moto bango mais oyo ba yeba gité mais tant que tu mikanda ndé to lobi bien et que ça le 23 au 30 juin na gare centrale na place de la gare wana na pas de dépendance ndé milieu za sikawana voilà milieu za sikawana mais tout bétanement lisolo parce que les lots batoyer barana artiste à danger on va en parler grâce à Bissa hein, en Australie toi tu sais madame des grâce tout bétalement lisolo artiste à danger c'est quoi artiste à danger parce que les lots Chaka Congo tant azaki artiste à danger té azaki na ba problème té bita aya artiste à danger ezaki nini idée nango ezaki nini idée nango ezaki ndenge nini wana na pesi maman Angélique Ikudi azalaki conseiller social à chef de l'État tant na bandi kandisi wana utaka wapi tozanga na papa moko bengi Bolène oyo négo succès alaki na mama yemo nde babengana ka ye par manque de moyens ndenga za chargé social à Imiko lisungi zalaki te nde ndeko ba artiste en danger on a pris vraiment papa didi kinoni mboto bazali mukolo jo poser la kufi mukolo didi kinani papa na biso bolé ba kufi nde tu es parti de là nde mutakundaka papa Bolène na jo poster
ezali chef d'État ne jalousie bandit à partir de là. Ils ont compris. En danger, but principal nango ezali ko défendre tous les cas malheureux au cours milieu culturel. En danger, parmi les objectifs but nango, il faut une information à la source. Exemple, papa il marqué un coup de bengi bino mati tu voyais que mon banné salama avant va diviser même pas diviser information ba ko vérifier à danger. Les alliés au kambaka ba veillard no ba veuve ba faire des artistes vraiment que na pesi mbote mama na biso o ba bengi mama dona poto na nina Hollande si que vous allez vraiment au CP de mon na matika son poto ndeni matika son yote de zana ye amuli sako po ye tant que vous bakate pour bon na à danger il y a des gens qui ont souffert pour le retambula matika sont parmi bateau ils ont cru tant que bandi kan soana beaucoup de bateau bengana ba TV tant qu'on a ça na plan TV après espacement voilà après tu la global tout le monde passe il y a des gens qui ont souffert pour les loges salam mais déjà par exemple la moko net ba noela na ba alfin les ba mozo ba code facilement ba bika en danger et dans non on a souffert on a s'imposé parce que même si on comprend raté tant que maisha park salamaka nde et loges salami nde frère et ma frère benani emenkanu ndazo ki vision pa Congo mission nza matinka na mukili iza kufinga ba tango wana zo banga te pour tango ndazo sama maisha park ngabi keba kulia pa ngabi ke ko panza na ko banga mutu te mais na mesaka fait emenkanu vraiment zo ki vision nde pour nde abikisa ngai na koma na ngai kimia na koma pe na liloba et pa prophète Konde amen. Amen, mais Brenda Tangi, aloba ina tunayo, Brenda Tangi na Paris, abi c'est comme si Véchaka Kongo a un problème si un mort. Matanga Moïsa, chaque Kongo s'est présenté, Azaka toujours un problème. Na matanga Kester, oza un problème. Yababi oza un problème. Tout ça la côté mission, tout la gisa place Bakunda Charles Mombaya, bat balela babenga biso. Problème, poignon la kisi, boy. Mais lelo chaque Kongo tango ya rappela ba matanga. Pourquoi un monzal pe matanga mon normal? Et l'équipe est bon, on peut régulariser papa GP Panzani, mais toujours chaque Congo a copia bon, chaque Congo a mangé, chaque Congo a salibo. Mon qu'est-ce que bien tout dans wana? Asan dans les pompes funèbres hein? Ils a pompes funèbres autre ça la cas, ne de Evoloko. Je vous ai Evoloko interview. Autre na asan danger c'est quoi? Il y a des artistes qui on a sika moko ya ma baie. Il y a des artistes qui escrocs, qui bango na makala, makala. Il faut attendre danger à signer des charges pour abîmer. Dernièrement, on a ka mais vraiment ba pekisaka artiste mo ko yama mo quantité. Et bien go. Na de faire de ça c'est attendre danger. Ils ont pas bien. Les gens voient seulement pas des artistes wana, o ezala ki sika ko teka pareil. Ngana na pesi papa kali mabugumes ngana ki guerre mais accompagner donc babongisa malgré et bébé sous on fait beaucoup pour les artistes même ko senga bani ba seneke kufa banini ba d'hôtel banini on fait et puis on dit aux aranamo à dire quelque part na côté mo so koti bo ba monioté ba c'est ba ba kei ba koti type moi demande mon bimi te mais chaque Congo so koti demande bimi c'est ça biblique on entend on maisha park ngana zelaka manda finga ngai njoka ndeko na wazeka finga ngai o biso tote ya ba alaka non tote ya banguba biso tote ya ba sac muso tote ya nini ya nini o ba bengo ya libanga nde biso ye zon pand mais après ngaba to finga ngai biloko wale ko panzana omoni biso tunba biso te to makila mo mabe makila mo ba guerrier ba on de Dieu de biso musu mutam so on de Dieu te regretaka lo so toucher kaka mais ngame na kama musu so kuya na yo manda chebwa atuna likambo me chaka ko mati les cibles ko salaka mimi ngika musanga o yaka likambo ya licha chombo zo kini makala waze ko bia kei makala metanga na komi licha chombo mambo sila me waze ko bia chaka Kongo même ça kiss na yo za makasi so comprendre on fait beaucoup de choses même vraiment que na ibisa ka banini ba artiste vraiment que bozwa likambo ya sans danger ne sécurité sans danger ndenge mwana nga nene leki na ngai alobaka mombonda epela ngomoko kabose epela ngomoko subasimo mo salamate
Mbarabo loko eko konza ba artiste en tout cas que vraiment kendenge évangéliste Pacheco ita lobeki papa ko bange loko te mukumbo mema na banga ngo me passer malise banga osali papa naza zon pas nazala na kimia parce que na peu information sur question tourner ba autorité bana numéro 1 député na suka bango ba yebi comment je souffre ba mona mbongo mais d'abord sacrifice na salaka bolingo na zanga baninga bokanga ba artiste bakina ba parki ba tongo tipo to saka na yo na dernier kijinjora je quoi kijinjora bakanga kijinjora ba 20h ngana 20h ça na parki déjà ayibisaka yo ngoti zala pe na yo mokola bima alors que ce que je fais c'est pas facile même ngam mo ke kamusanga mais soki nza maponi yo dima mokumba kaka nde ba collègue na yo no poni yo ndima mokumba wana vena nga timba liziba na Italie bibembe ba wela ka wana kaka bibembe yebani ba bibembe mususu o ba sundanga ne deleki na biso alaki na casa de compte comme nani wa kufaki wa wasaki baridi na goya ba mona kité amiral ngamona kuna amiral ngamona kundi ba jira mutu na vélo le bango ba yaka na matango yebani ta le loto na biso information tout ça 3 corps et makengo de mukuse de mukwata papa c'est de Mukwato. Ouais, viva, quoi, ça viva. À quoi na poto, quoi les 13. Mais au monique, bah au monde a bangoté. Bango ba yaka so commission d'organisation so ki mbongo ma l'état. Wa no monde bango ngona cha Congo te mitala siko de mota image ngana de picho. Isika Mumbaya ba nan même Mumbaya. Uita Mumbaya. Inapresi de picho. To kena pa ya nani ndeko na biso de baba. Ko serkei. Et moi naka ni n'était pas papa passer roya nini ya kolo cimetière wana bazali wapi so comprendre ce que j'ai fait nzambe kaka mutu asala surtout même voilà que na sepela ki zela relaxer ko moko na musika so ko zoom moni mwasi na fandi kuna tala ko azume biso muke mwasi wana zo musika mwasi ya libosa papa wendo Albertina Koko Junior wendo tozala na ayemba kutu nzembo wo wendo ayembele. Voilà, il y a voilà, homme de veillard, tala méchant, tout ça, Baptiste. Ce Baptiste qui organisé maman wana pour honorer papa Wendo. Donc je l'endaku, tout fout de la gendaku. Ali a quand même de toute façon, Matika Songo, wali parmi batomoni que o passe na moni, tali de kaya babe. Voilà qui ndenge ba chroniqueur ba kendaki na ngamba wa investor ba kunda babe. Tango Chakonga dit non, non. Le tout ça est moi. On pété. Oh bah moi, c'est là que tu dis tu vas kuna babia. Au moins attends, journaliste mon côté, bakima bana mai bakima. Ba ko sa kabino te biso do bito attaquer parce que ça dit on a kanango eza fabriquer la matière moko vraiment impossible. Amuli chaka seka. Je comprendre que vraiment que na kosenga na ba artiste ba comprenant mais kaka ba pesa ba association. Bon dozo ko sa ba artiste que on est ba comédien OK kuna te obenga ete asa musicien comédien te menjoka ngamutu na sala tout pour dulunga fura soki dulunga fura tamu so soki ya main tamu dulunga fura kufate ki di mfuka c'est moi mais pela to ki di mfuka usufa makasi tout le monde que ba tamu so na semino isa ba action présidentielle mati muso mona liste qui au communication de tamu kanda à répondre yo ba mona liste qui mbongo pe bimi mayaola mayoni ngamu na faire voyage mayaola mayoni na poto. Donc les gens trouvent ça facile parce que que ceux qui sont en danger et comme à destination. Nous avons ça que voilà, aller à Mbongo mais il y a le service de contre-vérification. Quel est bon pas Yvonne. Baba Yvonne. Ah, ça quoi pas $1000 na yo zoaki. Ba ko faire nini? Ça quoi comment la signature. Signature kaka. Hein? Doris, la fertilité, ma maman Londres, Leli, Nicolo Noëlla, Sainte Noëlla, Mousser Noëlla, Noëlla. Non. Bah, tant non. Tango, nani très haut, yo, babengi alifini beya. Zela tokoma wana, ngandi. Zela tokoma. Zela tokema lembe. Omoni na marambo ve chaka. Tozo expliquer. Bat ba boulé ne tiam sona côté lo pété parce que na to le belo mora na loba na début que ba matanga ceux qui bimi jamais toka matanga mo mutaleki na TV bishaka Congo merci na o sala ki de A à Z ezala kaka chaka Congo asali boy na c'est ça TV na c'est ça question na ngai na necessité kangai te aloba te répondre ngo ba famille nous tout ba to banda et 2006 lelo ata famille on a la télévision te
parce que mon enfant la yona voilà ils ont mukanda na ye pour exposer biloko na sika to sala na gare centrale yaka na matanga mo baboyaka yo famille les gars na TV na oluka kutu non il y a question non question récupérer yo parce que ba milo ezalaki na mataka question la lakisa ba konzi ya ville de Kinshasa qui est Tchaka Congo ba konzi ya ville de Kinshasa ba na guerre contre Tchaka Congo mais ngala lakisa bango qui est Tchaka Congo na fait décorer question mené ya c'est Tchaka Congo tant mazo ko décorer question mené ya gouverneur avec mes respects papa qui mbuta ibagité izalaki action sans danger direct na présidence so comprendre pesa mbongo gouvernement pesa non mais ngana yo témoin Freddy Akimbe témoin oyo ki sabiso message vocal banda sona muntu mo bona poto momimo gouvernement tindi boye na TVS 1 oyebi susu wana biso tuzana honorable Pacho Panda so ba mbongo tokota ngote na lakisa bango force que Tchaka Congo malgré mon fabrication de rêve yebaki mon fabrication alobi ka bobala monde banda ba Tchaka Congo avec la raison parce que biso ba congolais ya ka zompandre o vraiment ba congolais ki mbangu nde biso yeyo zompandre o batu bala cause nostra nde biso yo même nga regretaka il fallait kota armée moi ka gagne on a ganga kaona ndenge lita bimbo pas zo regretter petit na ya tika kala na mamba musique na ye ya beta azong sa mouvement petit na ye akomina na mamba kolela ba bibembe kolela ba mbonga bibembe non a regretter non Alsan danger ça pour funèbre on doit honorer nos artistes à partir Alsan danger de l'opéra on a bien information il y a des journalistes ba to kufawa papa Georges Baka ngala moni pa bili na bina mona ngote Jean Franck antenda na mona ngote à partir Alsan danger de lo ba tombe ya ba artiste comme tongama zompanda non tout ça comme administration na yekula ngana zakula na biso nini c'est moko nini fable moboye nani kobana mbolo bakima mbangu bino boke bino mbangu ngata tango zoganga wana nena makokson na taba zoganga ba TV bazoganga ba TV ngabi boze na kozwa bino mukola suka monaka puis en charge ya kokson que des photos en charge koza soin à sans danger ba kono ba comédité ndeko ba kosa kabino on vous ment. C'est facile, mais les autorités, ceux qui sont magistrats, docteurs, pas docteur Tchamalangalema, ceux qui font toi, monsieur, tu es fou, ou tu es folle. Parce que moi, c'est pour comment ça s'appelle Tas Bolingo, Serge Gili, premier soliste. Histoire ma casse. Non, je vais exposer à danger pour moi. Livre, mais fais ça là-bas. Parce que je m'en rappelle, j'ai dit au télé. Ça peut bateau babanda tout ça danger dans le livre voilà. Voilà, on va aller vite fait parce que toko tana viva lisolo na biso na fille ya kati vraiment dans le ba ona oyeko kante Yvonne tebisa ki bango bali muto ngande ba bosani mukila na lobaki boye pardon vechaka na tebisa le romo Yvonne ça le site na yebi yango ouais na yebi image Congo voilà ayebisa ça l'image mo pa na Congo ya ka Congo ya CT, Congo ya C, Congo ya Libabe, Congo kolongwa bazala bien tango bozongi sango ska. Tu as dit Congo. Merci les propos tenus dans cette émission n'engage que les auteurs. Là, je dis merci à Aimé Bidocha, mon ami personnel, Bidocha Aimé. Et puis sans oublier la salle que j'appelle Stella la merveille, autrement dit Nadine, les lozo qui t'en à Londres, Tozaki non akin, Ozongi, en tout cas moi, si on te malam le roi à Londres, on a évité que pour Bamsu baya mon ate, Azongi a bengi, ote nazaki na kinit, na mon otende, mais yo moninga, Obimi singa, Olie singa, Sepeli, tout mon famille, Stella la merveille nationale. Mais c'est quoi yo? Tout le marambo yo, ezobu mamboka, oh na yeli. Chaque Congo allait $600 ya moto à Koufa. Non, $200. Nga ba pesi information 600. Ah, allait $600 ya moto à Koufa frère Aimé non? Frère Aimé à Koufi chaque avant Koufa batinda mbongo chaque Congo azui mbongo. Mbongo moya poto chaque Congo azui mbongo $600. Tant azui mbongo chaque Congo akangi téléphone. Chaque akangi téléphone akomi kokima babenga ebo te na présidence akati babenga ebo na mission de service na Goma akati likolo $600 bazulio frère Aimé avant kufa bibotika ye ali ambongo na sawa olia ye na nzambe na ye ba frère Aimé alobango avant kufa voilà mon chaque Congo au lieu $600 to banda siko na debi malem parce que ezana bapel musu basala ki en live ezana bato yaki na bango pe na plateau et na bato musu pe fallait pas démentir yango frère Patrice lobi na ko mama lobi a fait Patrice na ko mama lobi
faut faire passer le lobby na matanga ya Emi Makengo kaka souci ya ndenge ba bomira na internet yako ye na Emi Makengo kana comme na monoko non na peso vraie version hein vraie version nga avant ça les camps vous saisi si nous ne sommes pas saisis on ne fait pas ndeko mo basanga na été comme Serge ndia il a ki biso sango ya papa Emi Makengo no si nous ne sommes pas saisis to ça le mo côté nde ba saisir ki biso neno bano sala ba démarche papa Emi Makengo to bandi ko pesa basango na ye ko internet na memi prophète Konde image monaka prophète Konde na memi papa ya papa la Emi Makengo asungie mingi hein frère Makengo en tout cas yebi va zali vraiment to kundita yebi comment o sali to ke biso to bit frère Mishonoka atindaki $100 na ye pour pesa papa Emi Makengo na getika ngopa ya papa Emi Makengo abi papa Chaka il faut na mona docteur pour l'examen na INRB na batu na yo landa bien na batu na o basunga yo basali sanganga mbo pas de problème na bengi tata moko mokonzi chef fait entrer l'accusé na bi atuninga kombinga nota dese ko simba tata batu asali ba bien mandat atina western atini mbongo na émission na ngai na tsaka ba numéro ya Emi Makengo ayeba bengi Emi Makengo ndenge ni atenda tena mbongo nde mungu kuzo tamba mingi jour ngo wesifu za mbongo ti yaki na butu ya vanine avant jour atindaki faza mbongo na tongo nango na kina zumbongo na tongo na kene bana kusa ngaka mama Emi Makengo tena salaka nde sikoyo Emi Makengo bengi benga appareil izako sonner ngana zalaki na appareil te zaki na réception na sika moko ba ya l'état tango na bimi na moni appel absanga papa Emi Makengo benga justement papa atinga mbongo moko po na sola ngabi papa Emi Makengo lobby na tongo bongama mbongo wana kopesa ngote mbongo wana kopesa ngote ngai na komema na hôpital soki ko bagisa to ko bagisa o ekomi action ya arsan danger tenga non zelanga tongo na bengi alenzongo simba info ngabi sunga ngai na sa action moko boyo oza témoin en tout cas to kamayele to kamayele en tout cas to bengi simba info to kela bango to zuye barela na exas na petit cameraman même pour Emi Makengo à l'hôpital kaba pesa mbonga papa Emi to comme hôpital on va payer to zu taxi tongo tipo quoi $60 to comme na INRB o image monaka to fils $55 to ke na Jiko to fils $135 nga papa Emi moni mbongo no loba yango papa Chaka merci a senga merci a papa Chaka oyebi bien na biso kamoko boye nga na kotelama ngabi papa Emi otelama bi papa Chaka na kotelama pour na faire batsusu ba comprendre moi telama wana ya kotelema bima Emi Makengo akufa ba beta ba abota me filmer te ma ba mali zo kaye lo biso to bedi sakabatu to komende ba psychologue zon pana to comme psychologue nous ça ba dossier ya association fondation ba to ba association fondation ba to ba yebiango on demande des photos et les images oyo sala kapona association pour la fondation notre asbe nayo le moi j'avais déjà senti que Emi Makengo vinaye ya sumusikate na parlant docteur mo bona yebisaka bi papa Chaka botika ko forcer botika ko bebisa mbongo en épreuve même betango papa Emi Makengo so tunile ki ya Emi Makengo bisi ba docteur we ba kina cram baba ki botika mitungisama botika ndoko pema en bref que mbongo oyo papa bukondi chef atindaka et edaki biso to mema na INRB to ke na Jiko bomo na baba image ba moni nazwa moi babenga ngo nazwa archive demain oko edenga lobi na vina ngake parmi bato na salisaka il y avait Emi Makengo. Alors problème c'est quoi maintenant, il y a une fille qui s'appelle Noëlla musu dokutana pas frère Emi Makengo to sana MCB sika moko ntoka Noëlla asala agence comme nango agence fret Emi Makengo ye musana ye ekona tenini na ye ke so boyebi mbonga Emi Makengo motinda pa na ngai ngala mwana malamu wana ya ye moko nde mukulu Emi Makengo akufi baleki babenga bozela ngai nazuko ya famille Emi Makengo bazela ngai ti na komi to koti na ntango nazoko ya na moni Noëlla so boka ja mbokela déjà
mbongo kaka pana ngai nandleki na ye kaka pana ngai to sona ki to sona no ba ko ngape yo linga mambo ala te mama mbongo baza na ba mamba seke mais so babika mbongo wala yo kote yango ngana yebi biso yo kana pona yebi biso to ba ta satellite so na moni mo libanga ibeti kwa satellite na yeba kati wana libanga yake satellite ngapi ngapi eti ni numéro de téléphone zo pesa pourquoi mo zo pana yo za nani uza simple une présentatrice ya émission yo la mo dit na mboka oyo ti toke la réunion avec les traîtres Alvin Beya dans sa réunion famille ngabo le boso ko sala to longa fait makengo na ki universitaire to na ye na ngalema famille ba batani ote ba benani na ba note bongo to zwa korbia uta wapi ngabi wana botika sa danger ko sala ndina bengi meso goem wakunda ba Al Pacino ba Dudunga Fura ba Mombaya aida kabiso mingi me ba timu susu to seko fe pa ya tata na goem na bengi profeti konde apesinga mbongo ya cameraman na transport to tambo musala na matanga madilu elo mo bimaka so boy bakate filma bo voilà ngati yibu zo filmer nganga za filma mais bima yo voilà cameraman tango biso komaki akomba mwana ngozo bosa na mutata na madilu tango to komi na tango sans sumu tamenya kingai personnel abisa ko madilu akufi tanto komina ni na universitaire comme ko ngai mo batama na madilu na madilu abiso rapport que madilu ngakufa te négligence salamaki neto bengi esika moko bato biso to pamba to benga kabiki bo sa Congo bo filmer tout même na campus ona bazaki a un mois à dire te mutinde utaki esika bato pamba on a filmé neto ningelaki pour image que n'est pas ya bato atindaki bisongo ere mo isama mo tango camera azozwa na sima ezo monana ne resama image ni kaka pa na ngai wana sana BRT bato ozelango tango monter tango kanga misa avec madilu ndoka ma image wana eleki mais famille a comprendre kite ba bino sous de choc ba comprendre ka raison place outil non ndeko na ngai tala ngana makasi la raison yo kana ngamo na zo akora madilu banda campus tina ngalema isaka facilité vous trouvez ça facile parce que on a résultat nebino na kuti na lemba famille makengo ba journaliste belo ayiki na ba caméra bi oyo likamo yo elingo zonga na mamadilu salamaki na kimi ba cameraman wana o bazalaki na eba makengo bengi Gisèle leki ya emenga mino na kimi ba cameraman parce que to risquer ba publier image ou photo ya makengo za na dra ndé na zuko la basalaki babia kuna lo ba mon pe ko finga pe ezaka pe pe mayele so ba fika nga boite na zo mayele wala te alors ndé ngamutu to kizwa corps na zuko bien na famille na ba handicapé to mati ndé ba pele l'accent corps tanto motali corps wana ne ko remarquer frère makengo ba msuba ibi na bango me famba ibite na kuti frère makengo makila na mutu na tuni me esa kuya ke no tango azuluka ba venin ba venin o ba misisa ba bien on ba venin ba venin pardon ba venin nde ba lwa ko luka venin na mutu po ba biki aki makila na elongo tito zuko to lingi to zui même ngamu cameraman ka o yanga zalaki nde to zaki na musika ba monaki même ba mon image yango c'était très bien to longo wana lundi le jour lundi Pensance Mbengi oyo asungi biso likanisi likambo ya prophète Daniel faut savoir makasi pe boketa vous savez interview prophète Daniel azali gari malade ale molo to azaki empoisonné ma Pensance Mbengi merci yenda tina biso mbongo neto mimaki papa Daniel ata mission à part frère mission noka maman Lor Mbongo na Christian maman Michel Chabani batakusunga biso pour ndeko papa Daniel was empoisonné ndé hôpital non azo bakisi nzama ça en tout cas il faut qu'on monto ba empoisonné azaki garde maladie à l'âme moloto azaki wa lobaka mukolo ya voilà garde maladie à moloto oyo basundula ngai mais nzama sala tumaki pa tata moko papa goza na selemba ozo ba traitement ma passé Mbengi nda benga pa saka to mon image moko na Kazarema talango nano natala boy mama na ngai yoka sainte nani sainte sœur Noela bande kuna biso bomoni ngai wa ngana somba kiti ya frère Makengo mbongo so yaka ngai ba bengi sikoyo Gisèle leki ya
ya ndeki ya Ema Kengo nde batindaki pika babimisi peut-être ko changer de famille de famille to tindi batindaki ba programme mwana bato yaki na ndenge ya mabete tango après émission na bengi pika vie Alvin Beya amabe nura mabe bango batindenga na yo ozo kangamana Alvin Beya azana Kazarema que je salue. Alvin Beya aza frère en Christ o asara émission na ye ngazonga nanu moi makambo bozo bomaka makambo na bino frère en Christ wana ndenge ni frère en Christ parce que ngata wa fingi biso na Tracy azo saba commentaire na ye ngana Alvin Boye même bata na nina net ngana Alvin to esika moko mais na ma surprise na mona bazu peut na G peut-être pas lobiko voilà papa Chaka Congo wakanda lobaki mosu pe vie Chaka Congo pe vie batinde mbongo moko boye azo benga vie azo yambate mais peut-être bato nini batinde peut-être la bêtise mais peut-être Africa a écrit tout le monde passe na vie Alvin Beya mutatinde aloba ba bêtise ywana yo lobi te nabi kasite yo bi Alvin mutatinde aloba ba bêtise mais le même plateau où Alvin a salaki où alobela ba bêtise même plateau vanda epé sur Alvin au vanda epé na témoin na yo ba sala epé appel balba boki na tout droit Alvin a appelé le même invité wa zaki na ye yoka ki makamba lobaki yango ka lobaki yoka ngana no bien te pika zali soliste ngana ko tete la pika te quand na salle de match pika représente rien chez moi ngana na salaki action na faire répéter mbongo yaki na boko na ngai na openga somna Ema Kengo et comment qui action à sans danger ngana ça a besoin ya archive na ngai demain j'aurai un dossier au sein ngai ba ministère na salaka yango toutes les associations sont na kosi toutes les fondations tous les aspects ba wela ka image ba photo mbongo moko chef ça peut descendre pas Ema Kengo no yeba na ngote mais grâce à mbongo wana ndeko to parce mingo ba ke Ema Kengo na sida donc grâce à toi inerbe et Ema Kengo na sida te donc pas bien nous on peut se former c'est quoi Alvin a koufeli ba vie wata le mingi maintenant ni Noela erreur sali ndota na masi satellite na zomo na ya zoleka na Congo mikili na landi trace wana pour tout ça na simo na satellite ils ont tan na kena Congo mikili bomi ngai kutute makinga bi papa mwana mwasi wana to bengana ye na Congo mikili awa asumba na nganda oh kitu azoba yete kitu wana mtasumba ngo chancel mbemba ozo kupana mon ayeko mi reverser pamba abi bazotina mbongo abi yoka nani makinga bi na ngai bazo benga biso Congo mikili bataputa zo na mbongo pamba na mwasi moko bazo ko mwana mwasi to ebite mwasi wana azaki ndeko azandeko ya Ema Kengo abi journaliste ils ont compris dans le satellite et dengai pam seconde zo ke ko côté Alvin Beya bazo zo rapport Alvin Beya na kisango na na serveur ils ont pas c'est yo ozo telemela Alvin Beya na Kazarema pourquoi parce que moi nana lobi ke Alvin de mutatinda ki aloba marambo wana mais c'est quoi Alvin ngana petit wana Alvin sur la émission oyo conseil na kosenga yo benga lita bembo akisa satellite wana so lita bembo te benga mishonoka soko te benga mulishako soko benga moni te benga Gilles Max Masia soko benga te benga mama Donna na Hollande ngana ko kende na bino kaka na satellite ti beaucoup reconnaître que non et le bosalaki et beaucoup de gens qui voilà comme avec Chaka Congo aza toujours na combat Alvin na monoranae on va faire ceci babi droit de réponse les alara moi bato batali élément oyo Kazarema basit nyonso dans oyo bozotala on va aussi aller chercher Alvin Beya to le Alvin Beya toyeba pour mes années là je salue Presque Andolo président il y a fan club il y a Jules Kibens dans Bruxelles je te salue et puis sans oublier Papi Bamboma je te salue là où tu es présenté sénateur il y a Okinawa
na pesi place ozali mbote na yo te Alvin ah bino pe pour le banc vraiment ya mama Doris la personnalité mama Lone balelaki makambo oyo zompanda Noëlla bon ozozi bato wana ezaki Papi Mobambo donc cela veut dire que sénateur ya Okinawa ya bana Okinawa bango bazalaka na poto kuna Mobambo Papi Mobambo ya yo yango wana mais fait chaque Congo poto chité mais Yvonne image ya Congo ayaki na ndako akutaki ngai na leki oyo aza image na leki ya Makengo na leki na plateau pe na leki ya Makengo ozompanda na concert akopesa na Alvin na Noëlla que atsa danger za association ya mike wana zakanisaka te chaka Congo aza na signature na Congo ana signature so akenda nini exemple na esika il est respecté bazwa un niveau te que tant so ndenge bazoma ba venir non moi je suis Chaka Congo le coordinateur principal de l'association sans danger na lobby sur la présence association autour ba faire Patrice ba papa Masumu ba papa Verkis ba papa Liolo Chaka Congo azali mwana musala nazali mbana na bango te rôle nanga kopesa information tali kambe kwei ba encadrer ngai batu ko sala ne tuzo comprendre que to ka bitando mike bato finga za malamu te ndenge Noëlla a luki ba vie mon ba vie Noëlla luwaki ba vie yangoyo petit nanga zonga na Congo mikili petit nanga pour dire zo kende wana petit nanga mais na Congo mikili makingi azo zero kuna makingi na otozo tuna bango nyonso o vandi na ye azande go na to camarade na pour place à Rosa le loma beto ebite yango to moment na mikolo bazo sala biso mabe Anderson Botoli je te salue là où tu es et puis Médard Mokendi Jimmy Lopez na Maroc Brenda Tangi yangai na Paris venanga Shikito Mushashino babi ba sentira papa wemba ekumani de vieux musée je te salue là où tu es voilà na biso ka moboya et Makengo zimbongo ebele sima asan danger sima bemso na sali bato ba pesi ba mbongo ebele mbongo wana ebiksi Makengo te totika ndeko pema na boboto ceux les gens qui veulent s'enrichir sima Makengo neti Noëlla agence fret Makengo Makengo kufi o lukaso nani susu sani otunelo mo siko Tracy ayo sali na marambo uzapena kanda Tracy ayo sala nini na marambo nzo Tracy ki petit na ngai nzo petit ayibaki za Alvin za traite nzo c'est ça so type ça vie keba mutu wana yuda ngalo comprendre nzoka kaka nzoka sima na bia so Tracy c'est big Tracy na Alvin baraba mista siko il en a bien te Tracy so yibisanga vie keba Alvin aza traite ayo ba kubalukira yo ya balukira ngatola ngakuna nzotsa motema yaki Alvin toktambola longo na makitanga oyo neto bandaki parce que Renault liboso sa na famille nous étions avec Alvin tobenga mutu moko oyo lelo so baba yebisaki bango te Chaka Congo osikoyo place na ngai na si émission toyoki ve Chaka Congo siko oza prena ben Alvin benga no OK on va appeler Alvin Beya to benga Alvin Beya to yeba marambo ve Chaka Congo a lobiawa soki ezandenge ni parce que te me permettre il y a déjà te kata na nakata te nanga to chat ça une émission vous comprenez a raison vous comprenez kende ça émission à loba quoi ba ko ndimate a lobelo ko nini Alvin est mauvais vous comprenez te tika na bien lukai yeka bimta sikoyo lukai après émission na ngai ke lukai yeke vecha ko ngalobi boyi tourner boyi Chaka Congo tango Makengo akufaki première no basalaki na nani ayibisa yo bino Chaka Congo akindenge na ba biso vion arrivé na ngai mais donc le tindaki yo balukila ye Noëlla oyo sent Noëlla ndebuta induit une erreur Alvin ali leki na ngai Alvin sala makasi abenga vina ye sont pas na bien abenga vina ye asenga pardon et koza malamu ye moko a de mentir va ça droit de réponse ye moko parce que ngana okenda guerre na bani guerre ndenge na boma mesha parke na kubuma pe kazare mona pe ndenge ona kaka yo ebinga te mame marambo embali là je pense à Rama le Papa président n'a pas ce mot de place aux alliés et puis sans oublier le maréchal de Stockholm Marchal ya Stockholm n'a pas ce mot de place aux alliés sans oublier Venanga son Altesse
sommet, son Altesse le sommet, son Altesse sommet des sommets, je te salue là, tu es beau comprendre mon aura, dans le bar mbang, yango sala bon et puis sans oublier Miss Langa Trésor Bahati na poto kala mingi te torubi na singelo carbone carbone 14 torubi nango kala mingi te chaque fois on arrive à la fin de cette émission aussi les sapos yango totuni Pichu des Zolozane de Pichu zo de Lausanne le laki mingi hein Chantal Madero mon assis sur le laki mingi bobanga la binote na première information lobby na box langa Alvin na singaki message abi petuana ye muté ko poata Alvin mbongo bozo mona $200 chaque fois ça ba kopa binene abuku tingawa na timbisa yo tout ça la coupe munene tant que je monter au bimana ma comme ça homme de verre au ganga na mi côté liga na copa zon prendre faut côté pourquoi non ils ont un niveau très bas hein vous a objectif exemple yo nga bana nga bibliothèque des problème pas kanga yo o sala kini kaka bilobelo ba oh voilà bon non to banga vérité soit al fina bi vérité que e makengo a ebisaki abenga yeke kanga nga vishaka ko landai voilà ce qui est makengo ebisaki Alvin tsaka ko ngale ki mbongo na ngai non e makengo asala concernant makasi pa na ngai même kusuna ebisa kusuna zo bela nani mama moko komona na zo boza na je crois na Suisse atindaki $50 nga papa emona ezate na zo bela bi papa chaka ko yate mbongo na zo traitement pour isungayo zompana et même makengo vraiment que personnel lobby to salaki na fait Patrice na souwe na laki implication bande kusa MCC bazala wana en tout cas to kuna ndekusa malamu mais Noëlla muto tumboli oyebite Alvin Beya muto tumboli oyebite mutwana botuna bata maisha park ba oyebise que mutwana il est très pour l'intégration. Voilà Armand mon à centre-ville, je te salue là où tu es. On arrive à la fin, je salue bateau nyonso balinga ki batala biso venanga jisa tamboto montema Nathalie Makoma. Je te salue là où tu es. Merci Nabandeko nyonso, je pense qu'on a clôturé. Batouba lobeli en auto, mais cette fois-ci on va aller chercher Alvin. Toye Bapé parce que fait chaque Congo Azaka na Combo Alvin na Herman, merci aussi d'être là. Assistant Nabiso. Merci Nabino nga na ebelo na robakse soute ponga so na ye placement bossé na rapona katamaka na raté pour na basala bazizani ba maramna ba ah pe ba invité ba mo banga ngai po ba kese ko mo le kamakasi na rosa ko boni na tikaka musalo na teka tandunda atama yebo poso na bi o na o ezokoka na raté et puis maman na biso leki maman ba bibishikiala na Olamba na Roger Luma. Ce qui veut dire que Matika sont toujours likolo. Ata beti moko, ako kangane un mois, avant il n'est pas là, il n'est pas mis. Aïe sous deuxième mois, on a moko à l'ali. Cette fois-ci, tout ça, on le roi professionnel. Plus que ça. Je parle et je confirme. Nazo Kendeka Bandundu, une semaine, na retour n'angai. Vous allez parler de moi encore de plus. Merci. Dans Betel Foti, Kate Merim Bate. Dans Rota la peine à gauche, te papigen. Dans Rokende Pété. Mais dans Rotikango, et Rolanda Pelouse, et Landé Pelouse, et Sakana Pelouse après un accueil. Tous les cas.